kota s'abonner na yo ya kota na Jodette Waikwa TV kota ko sepela kota na Jodette Waikwa TV kota ko mona e. Bonjour, bonsoir, chers internautes. On est sur Jodette Waikwa TV, la chaîne des familles, une chaîne éducative. Bon s'abonner massivement dans Jodette Waikwa TV et la chaîne où Europe Sabino actualité kitoko côté comédie, na côté musique, na et tout qu'on sort bleu on sort. C'est votre homme de serviteur beau le bang garçon capable mon gitambo ya tongo. Le lot ça bon on a commune ya Bandal, tu veux découvrir talent moro caché. Non, c'est incroyable. Aye bara kitoko, azana vraiment kitoko. Avant ya ko découvrir pour na côté na plateau na to solo la na kasa plateau na ngai, to découvrir to solo la vraiment. Avant ko découvrir ce qui na pesimbo tete sege na za ingrat. Na pesimbo te na boss na ngai monsieur Bob Waikwa et son épouse maman Jodette Waikwa. Bat basali qui na travailler na chaîne oyo. Ba lobi le ki boss aza boss. Le ka mokonzi aza mokonzi. Maman Vivienne Diasonama. Boumela maman. Bon s'abonner massivement dans Jodette Waikwa TV, des familles, une chaîne éducative. Ah on est beaucoup d'actualité malamu ba nouvelle. À tout à l'heure tout na côté ça invité na ngai ya kota tout ko solo na ye. Pour kaye azat aimbara vraiment kitoko. Bonjour papa. Bonjour, les beaux gars de la presse. Bien rebond quoi. Ah, merci beaucoup. Boni. Ouais, ça va. Dieu fait grâce tout douce. Dès que tout le monde a dit, on a bien, donc c'est que ça va. Bah, couvre-feu. Ils sont les gars n'ingénieux. Non, c'est pas un fort parce que c'est le tout est basé en économie. Et non, les langues sont fortes. On a pas poussé en mouvement qui est musique. Parce que ils ont ça on a parlé avant. Parce que moi ni pour Anito, n'a pas vendre mon monde que moi ni ba jeune belé na Congo. Bazo vendre la mingi bière. Alors toi vendre de la mingi bière et toujours raisonner moins un peu bien exception ça raté. Alors couvre-feu ils ont aidé là ils ont mis la trop vraiment dans ma poche. Et où met la trop dans ma poche. Mais ça c'est plein en côté. Bon, et là on se ça m'a bien mal moi mais ce qui est important pour nous na monique ils ont ba bilo musu ça va ils ont qu'est bien là et où met la trop ba jeune dans ma poche ba jeune ba là avant bazo raisonner bien donc pour qui mais man temps moi muso mona utaki musala de 8h à 6h 17h mais au mona ayo kotanda kuna 23h0 pas quelque chose à 7h bongo là m'a bien mais couvre-feu aider bongo là m'a bien pour nous respecter 9h 8h de temps de sommeil. Merci beaucoup ma chère internaute il y a Jodette Waikwa TV pour qui s'est présenté sur Zanani. Oui. Mais abonné na biso ba yeba Zanani. Hervé Borsalno, l'homme d'Angela, fils du pays RDC Congo. Moi, on a commis en Guéringere, commis à faire rigole à l'époque de président. Il y a number 1 tout à Luigi, il y a Michel Belé, il y a Bill Clinton, il y a Michel Belé sur la tanga de musique et Naya Fiko Onde, imitation à Bandal. Imitation à Bandal. On en a commis. Où est l'orchestre? Nous sommes au Bandal orchestre. Bon, l'orchestre est en Bosso na Betty et Zalaki Sequoia International en Guéringere. Après na yobita na GBC la différence o esika nani j'entends ici na bima esika pe bon esika pe pasha kusangi la bima na Guéringere après na yobita na staff London orchestre faire rigole pas bima donc wana c'est ça ton moi ba longue ba tiki ba biso to remplacer tour de rôle après na yobita na les Adonis et puis on a longue wana première scène musicale dans international les a qui pas John Maf Big One ndena mataki ba avion ndenge ba mona ngai ndenge na zalaki et puis à l'ombre de travail avec Héritier Watanabe. Héritier Watanabe boss live. À l'ombre tout travailler à l'ombre na grand frère né Pongo Pontiac là les bras mokondi et na ba tebele tout travailler na bango ba zalaki wana. Mais siko pour le moment je voler yo moko. Ouais, ko tikangai et pas jour na mumbafu. Tango tiki biso ke poto. En tout cas, les 5 qui faisaient le droit de notre héritier Watanabe à l'ombre, alors fait na kota orchestre héritier Watanabe, au moment Charlotte a dit maman héritier maman n'a bien gagné na pêché bambou tesika azali. Et maintenant, tant on a que test simbité, maintenant on a qu'il faut sa carrière solo. Parce qu'il y a gros à la carrière. Bon test na la team voit simbité. Et bande livrement simbité na compagnie na ngamo qu'on a que testé. Na salle sous test na compagnie na ngamo et simbité après na côté na carrière solo. De côté na carrière solo. Depuis le côté carrière solo, ça fait déjà combien de temps? Depuis 2018,
ça fait déjà sur le calcul bien, ça va 4 ans, 5 ans si je me trompe. 4 ou 5 ans. Je ne sais pas si on a calculé ma bien, mais en 2018. Année passée, côté négativité, c'est quoi? Bon, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ma difficulté est allée. Ma difficulté est allée, ma cassé, par rapport, il n'y a pas de producteur. Les producteurs, mais pour tu as mis il faut à l'héritier. Tu as mis il faut à la Fali, il faut à la Ferré, il faut à la Gaz Mawete, il faut à la Robino Mundi, il faut à l'Intel. Alors, nous sommes tous les étoiles, Oyo et Zopela, Malembe. Alors, ma producteur noir ou congolais, ils ont mis sur le tas la télé comme Mindele. Mindele a talent à disons deux le bas âge. Mais là, Oyo est en katine, sur un moyen et au Simba. Alors, la difficulté, on a travaillé seul. Alors, ils ont des difficultés, sauf qu'ils ont ça la grâce. Toujours, tu as le sur la sécurité sociale. Mon maman a dit tout à l'heure, toujours, opportunité, il y a Nezima Kengo, ou d'autres qui ont conseillé à Makashiwana, et puis Kelly Tombo, tu es belé, Abraham Luzolo Malongi surtout. Donc, il y a Malembe, et puis il y a santé Natacha Gola. Natacha officielle paradis. Je vais réponse à quand on va travailler à Pénéritier. Au sein que maman a hérité Moutabinga au travail héritier. Mais comment fait-il que maman n'a pas Moutabinga mais au lieu orchestre, ça dit sur test. Pourquoi nous pour ça la test était maman n'a Moutabinga à Tindelinga Moutou à Yara Vandawana. Bon, on a un moment la bon parce que Nazaraki déjà. On a un moment la bon parce que la linga qui mana l'accès de quoi je suis capable. Nangena kota compagnie karate po ba yebana ginaye po bazala ginaye po bazala naye po pote nangena mana ya maba yebinga to yembaka to zala ensemble to yebana na musique mais devant batu na yema na ba CV na nga na ba papier na nga comme il doit comme il faut. Donc ngamo na linga gezala bongo et na yebaka to na yaka na yembaka nzembo ya nostalgie yalelo na monye koki mabimba na yo yakokana na mama Thérèse la kyo je me sais Charlie 007 pourquoi yon dimi yotikanga ngamoko mawa naembara nzembo wana on a belle voix penda oba kokata yo vraiment naembara nzembo wana bon naembara te en tout cas vraiment votre internaute elle s'appelle Hervé Boxalino l'homme d'Enzela binomo boutu ko yoka voix oyo soki na kangi misu Hermoro papa wemba Hermoro éviter watana de Hermoro mais la voix qui toque aux anangos. Mais pourquoi kaka ok teste ici mettez ou soit pourquoi koyemba te tout on interprète qui nzembo bien te Maya misonanga esali balabala na mata mananga ezo sopana lokola shita luka ya dadi na motema seko pela bapobe balinga kibameka Zoke zo senganse présence à motonga la ligne et pananga yo zala ki médicament moto ya bokono habité tant tout nga gesso na mbe ko mbate ba yo kasko nenge na yemba na test mais pourquoi et na yembe bango le loba ba so pas sans réponse na yemba ki mabe pourquoi ba zo ki ote na orchestre nga na yeba nenge nini kolo orchestre eza kolo orchestre kolo orchestre zali bon na bi ba raison na o yelinga disons o na zala te na orchestre na ye. Et pour moi, je n'ai pas raison de proposer ce discours. Donc, à part ça, relation, non, tout le monde a d'ailleurs comme ça là. On dit que nous, maman, c'est déjà famille. Oui, c'est non seulement maman. Na pas ni bota mobimba et puis na pas nte ko yeba na bote na ni pona bango pona musala na pona musique ndeto yebani. Donc c'est ça. OK, voilà. Hervé Boxalino. Oui. Tu na côté un peu dans les réseaux sociaux, na moni single na chanson na Omar Obakeli biso et mon vivant. Et mon vivant. En tout cas vraiment ba cher internaute boyoka musicien na bino boyoka mwana mobali oyo ndenga yembaka banzembo na eza vraiment kitoko makasi. Merci. Et mon vivant. Par là tu veux dire quoi? Ba sala yo mabe. Oui, et mon vivant eza na remarqué bat baola que batmi babolingo mo ezali babolingo soki moto azate. Babolingo vrai sincère vraiment ezali sauté. Disons pendant que moto a envie bolingo wana ezate. Donc ça dit moto soit roza na hôpital azobela azozanga kisi mo ya $5. To kisi ya 1500 francs congolais azui yango te bato bazate ba mona nité. Mais mokolo okufa bato baroya. Moto abika déjà na hôpital mazangi mbongo obima hôpital
aza mbongo robima bat mona na tepi chaque jour mbongo anezo mataka na hôpital et alors muto bongo soki akufi ba cotisation au salama ba so ba cercle à danger batu musu pe baza ba camarade ba ami bandeko ba so ba bilamba ya sika ba ya po balata muso bo mbongo pe ya kolinga basi na kati wana po linga basi donc na moni ke bat ba loksa mingi bolingo plus mingi so muta kufi et pendant que ce muta va vivant soit déjà problème que on va dire ko tia espoir na mutu moko boye a salelo pelo ko tenga na tia espoir na nzambe mais na zo problème na batu ya koloba ke non il fallait peut-être faire un orchestre héritier à Tanabe na ninga linga kingai na ndenge na silsa na ndenge linga kinga na ninga vana nga bien na ninga pesanga ba valeur au peut-être bien matériel na zana ngote pona mona bata mokileza la bongo faire zong c'est le respect ko pesa voix na nga na orchestre na ye alors et ça na nga passe de deux président John Mafunenga kenda sundola biso atikane biso akenda na ya loba eloko moko te akanga bisakane OK babiso nga borsalino na bato tozalaki na bango tono vivre na orchestre na ye pona kobokola bana biso ko futela bandaku akanga orchestre na ye akenda alors tout ça là eloko moko disons tout ça là eloko te aloba eloko moko te et tikanga na blessure et puis na vesu na mutu moko boye na yembela ye nzembo biye na mwasi na ye na yembela mutu moko nzembo baza na famille pe yebani ya mbongo ebele nga mobola nga mozangi na kozwa lobi so nzamba pesenga mais pour le moment naza na ngote na motoki na nga na maele na nga na ba œuvre d'esprit na ngai o nzamba esprit nga na voix na nga na yembela mwasi na mobali nzembo bazwa mbongo na nga bakanga na yepe sona ba melanga ba pesa raté alors na yo omona ke fona sala un monde vivant parce que na matanga na ngai alinga roya non en tout cas ndeko pesa zo miso zo tala biso pesa mbongo batu kokota studio kofuta studio kofuta mbongo clip ndinga za sans producteur ça coûte cher vraiment ça coûte cher rumba eza le rôle à afrobeat te rumba eza le rôle à rap te ba musique oye ingénieur aselo papa oyembi non rumba faut landa note guitariste vanda claviériste vanda ça prend du temps eza musala et muta perdre énergie na ye pona yembela yo et au vandi na yo na mbongo na ye en tout cas vraiment eza bien te so za na mbongo na ye pardon pesa ye mbongo na ye asalaki musala na ye azana droit Hervé Borsalino oui nayoki susu oza na studio oui ozokoparele biso nini omona betango mosusu opesi biso titre aimons nous vivant omona susu tolinganaka usoti omona susu basalanga mabe po yo na batitre oyo tomida obanga te oyo ekoye eza champion mawa ezaka banzela moko champion mawa aimons nous vivant eza na chaîne YouTube nanga Hervé Borsalino TV Hervé Borsalino TV, bo s'abonner, botala, boyoka chanson. Projet Zoya, ezali champion mawa, na zoyembela damo boza na mikili ya poto, congolaise kaka. Natacha Paradis, Natacha. Pourquoi le titre est toujours ezara on dirait il y a pas stress. On dit moi mawa, pourquoi? Vous avez un problème dans votre vie ou ndengeni? Vous avez un problème? Bon franchement koyemba nanga ezalaka mawa et puis namoni makambo ebele mingi ya pasi namoni makambo ebele pe ya mawa naza pe na vie trop pe ya mawa te ke naza muta mawa te vraiment mais naza mawa kaka nyomoni nazalaka trop inspiré na côté même ata na oyemba bolingo ata na koyemba nini mais eyembeli nanga texte nanga makomi nanga ekenda kaka toujours kana makambo kaka ya mawa parce que naza mana kati ya mawa donc c'est ça yango tozosala champion mawa bato bakodécouvrir et puis on a remixé un zemo ya grand prêtre Papitex et Vetibi baroyoka tout un moment extrait à capella ya aimons nous vivant après tout Jesus na mawa oyo ya calamité na bondelio mingi obono koyoka ondimi na kufa bongo ya kolelanga na matanga nanga koya te pono kite na kolamuka na koyebisa na bato ke yo nde moto bominga ebembe nanga komeka kotia no makolo te pono kite na kolamuka na ngai nayebisa na bato ke yo nde mobomine bominga na bolingo na yo mon amour ba blessure d'amour na ba choc d'amour Oscar Bukasa, Big Master, on a champion, on a aimons nous vivants.
sikoyo na remixé ivetibi likambo na yo nayebaka te nabangaka eloko nini po te nayebisa yo okomisanga papie obe soki namoni yo nzoto nanga elengaka vetibi lelo nakokanga motema nayebisa yo motema mwanga moponi yo nezi motema mopolaki yo ya solo makengo wana Papitex. En tout cas, vraiment. Mais champion Mawane na Bombina. Obombi. Obangi Baïba. Mais Hervé Bossalino, toujours qui est presque à la fin de l'émission Nabiso. Ah, déjà? Ouais, mais. Yakota là, la milliard artistique, ndenge makambango ndenge zokendele. Tout le monde 6e génération yaki, 7e génération peu sous et tout le monde ba bien affilé, ba Materazzi, ba artiste belé. Tout le monde a bon, et t'as qui yomoko, comme le belarnine, t'as qui doyen au banda musique en kala, au monde ba lé qui baillé, ba vitesse, ba qui succès, ba bêta ba concert par-ci par-là, ouais, au belarnine. Et ça l'a bien parce que au monde Congo, RDC, et ça le Rwanda des États-Unis d'Amérique. Ma belarnine est tellement monnaie. Banda to banda vina biso ya musique basali bazaira amoke eti le ne bat bazo kota na makambo yango batu bazaka amoke et alors tant bat bazo kota bonga esalanga bien tant biso tozo kota pe bonga kutu bat bazana osulu ba kota lisu makasi pour toujours Congo va toujours likolo tu sais diamant on to monate coltan on to monate cuivre on to monate manganèse on to monate or on to monate na miso comme richesse na biso. Tu sais, quand la musique ou théâtre, na misu, et tout le monde partout, et le barrage, RDC Congo, ça fait du bien. Donc, pour nous, il faut faire bien, même Baïné, même Bakulutu, même si nous avons fait des biso, même bateau ba simana biso, même bateau ba avant biso, même biso ba oyo. En tout cas, nous ça fongona moninga porte na motema parce que toujours Congo tika toujours bende na ngeza toujours ka retour mais couper pas. Siko nani pena pesa yo sentiment ya kosala musique ya kokoma musicien. Bon, sentiment ya kokoma musicien, kozala musicien, ils ont jamais mtasala ngana za artiste, na za musicien. Mais kolobaka peut-être idole nanga c'est Papitex, c'est ça. Wana bongisi kitoko et puis kolobala susu ke na musique wa malamu eza toujours musique ya bakolo. Parce que musique ya biso ba jeune lelo, potisa bimisa lelo okomata ngai na moko na lembi nanga soki na vana tanga zemi na lembi na kende pa na biso. Te obezela te tokende bien. Kaka sikoyo bainda ko critiquer baninga. Ba otala na bike ba condamner na ba commentaire parce que nazolo makambo eza na nzela. Parce que nzembo eloko tsolo ba wana okomatanga. Okomatanga kotisa bimisa. Ezala musique malamu. Obi? Mais nzembo eza malamu. Bon. Batu na ba question te mena ebite nzembo eza malamu. Ngati mna yembango. Ngati mna yembango ndeli na koloba eza malamu to eza mabe. C'est comme l'objet d'un mabe, c'est que yo contredire nga pourquoi, ngo contre nga pourquoi, nga na beza mabe. Ça sabi au chrétien et loko muninga o muninga à côté la question. Na chrétien te sabi na lingi ke soka otala ngoto batine ba otala ba bisa yeke asa la musique eza na nzela. Asa la musique eza bien ba kolo, on a lobi ke nga na linga musique mingi ya ba kolo, ke musique ya ba jeune. Ayimba musique ya bêtise. Musique wana eza propre te na mato ya bato, ba musique wana bato na ba sala wana. Tanga zemi na lembi ko vanda na biso pa na biso babali yote ba parano batangisaki yo ba misaki ba mbongo na bango po lobi yo koma moto bokola bango yo longo ko kota no na ndako mama ya batu mama batie yo mo ozolo bambala ta yo zemi olonga no pa ba parent po ke no na ndako mo ya libala ba pesi eloko moko tata yo moko est-ce que on a mes amis éducateurs massa côté ya eloko mo bongo je pense pas ya musique a bongo de to boya kotisa bimisa lelo okomatanga lelo vraiment tayo moko na danse nango c'est pas bon alors bazana succès bazana musique bazana ba belle voix ba pesa biso ce qui est bon le meilleur parce que tous les éducateurs ya masse ba te abato ezali malamu muto muso ezaki na église te même si parfois j'aurais atteint une église ni na bar to ya ko église ko na église ni par rapport à otala muso artiste mo songolo pakala mais ceux qui ont dozo prêcher makambo eza malongati Naibisi naibite Congo lobi kozala Congo nini yo lingo contre ngai tout ça quand même batu mais succès to tambu songo makama malamu parce que mikweleka ki fali pour passer la gi kosaleka akosaki batu belé mabimi na makambo ngo parce que za mutu
Mais comment ils revendent toujours dans ma mabe? Donc c'est ça pour n'engager dans l'ingami musique ou à bavier. Il y a un message à malamu. Dans l'ingapé musique qui paye à jeune, mais musique à jeune ou ils ont un kati anzela ils ont un malamu. Non que ben sanité. En tout cas, le monde est vraiment compliqué. Bateau va ça la bêtise, bo appuyer rabango, bo encourager rabango, mais bateau va ça la bolamu, bateau ça la bien, bo encourager rabango té. En tout cas, vraiment ma chère internaute bozo landabiso, il s'appelle Monsieur Hervé Boxalino, l'homme d'Nzela. Artiste et musicien Aïmbara Kitoko. Merci. Autour de voix na ndenga seli so a cappella. Bo ki voix na ndenga ezali. Bateau bozo landabiso ko sungaye azana producteur té. Azana studio pour la dédicace, pour nous dans studio, au PC numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone est plus 243 89 54 85 245. Plus 243 89 54 85 245. Sur le Beninga, soutien financier, producteur, to yemba yo, to dédié yo, to zaliwana conseil, remarque, donc on a un nion surtout. On a un vraiment tout. Donc on a mawana. Donc c'est ça on a rôle bien. Mais selon le projet na yo au passera peu ça la va featuring. Oui, on a pensé à mais sauf que batongo to approcher bango ceux qui bazana na succès té ba benga yo ou soki OK vers bango bo mema na mangu bokei. Mais ceux ba komika na succès ba yamba na bango batuté balinga té. Mon vie les hauts et le bas. Vie ça compliqué nanga limé fallait leur ça succès. Nanga nimé le héritier au sala orchestre. A ça peut succès. Nanga nimé le Robino Mundibu. A ça peut succès à ça peut orchestre. Donc ça veut dire Robino Mundibu atalaki ba faire rigola, atalaki ba jibem piana tel que fali pour atalaka wenge musique 4x4 lelo oyo fali pour tel que lobe roza la penga. Alors to lingana na amour sincère. To sungana ezalaka gelelo comment na teka ngai on peut dire rien. Mokileva nzambe moi aussi nena vandi awa nazo zela succès. Maintenant zela bangote na zo esko panzambe. Mettre à temps parce qu'on nzambe nem ta pesa ne makambo. Alors to sunga eza nango normal. Et puis to kufa to tika ngo tout vente to tika na biswango. To sungana tango ozana moto muninga ever yo tindika ife pe boza pe na moto donc to bendana resala moi bien important bino ba ko bozana ba succès bozana ba ni to bendana. Ah non congolais na ebité vraiment mboko pardon culture ya biso ki ne liboso na moni bambula makasi mo ebeta na Congo mone tonisi banzela po nini mitema ba tesa mabondi evana na banzela. Même si tout le monde a Congo ba courir katana mona banda bani ko bongsa ba courant ba l'état ba te bongsa courant mais mitema beza na batu na makanisi eta mwana nzela nyos tu mo esimbeza te donc na biso mamotu ni featuring tika na do tika o pasane to imana banani tika na osusu na makanisi na pasa te na zemgo si fe ya o mona bango benga ngabe na téléphone to mo benga neto oyambana mais non no contacter te no tanga na ngate na contacta tala o mona na vendre sans te mentir na succès bango tant que bango ba bimi ba yebani ba otala bango bravo mais na l'ombre et belé ba ça succès ba talanga ba yebinga et nga na ozela ka ya nzambe da sabir bango ba vande le loso bo salna peli un tel pas peli ba benga ni wana de ba benga c'est bon mais so ozala ngona ta mona ke nga na fula ah o fula par rapport à quoi ezaka coup de pouce vie va vivre avec ça mon copain au moins na MC Rose MC Olembi pour to taper ba na musique au moins na moi na musicien bon ça no succès à danger on les kana tout ba na succès lelo c'est au moins na za na besoin na ça donc c'est aux donc c'est là on CP là tout tika moteur ma bé en tout cas aimons-nous vivants c'est ça on a ça aimons-nous vivants tout comme vraiment presque à la fin de l'émission na biso to comme na suka aimons-nous vivants bato boza likolo bobenda ka bato yasi. Les Nigériens vont évoluer. Pourquoi? Pour nous, c'est ça. Un prince à New York de Tumoni, Davido Nakati. En tout cas, Afrique viva. Et ça vraiment, le coup moment est bien. Pour nous, bazarana bolingo na pays na bango. Tout comme vraiment presque à la fin, monde de la fin na yo. En tout cas, le bananga na rolobaka na émission Oyoyo. En tout cas, naza na studio, nazo sala champion mawa, nazo mbela dame moko tala kinga peka na internet. En tout cas, merci parce que na reconnaissance wana ninga CP na voix na ngana Emono vivant abina yembaye Natacha Gola, Natacha Paradis. En tout cas, ba royoka ba comprendre. Yemba ba pe ba peso mbongo te. Te aye ke nango déjà bien. Yaye ke ne bien puis ba mamba za mité mune na ebité po ani maman na ona yemba ki. Yaye ke de bien. Yaye ke de bien vraiment parce que maman so za mité ma bé. C'est quand maman dit. C'est quand qui veut miona bazoi ben injecta qui est toi le rota et moi. Donc ça dire dans la studio pour na yemba champion mawa
Et puis, non, ça, la remix, il y a comment dire, Janine, il y a Iveti, il y a Papitex. Dans un studio, il y a un numéro à Pesaki. Dans le boss, on a un mbote, un boss, Eric Mandala. Boss Abedachour. Et puis, boss, on a sécurité sociale, il y a maman Olga dit tout à l'heure. Et puis, il y a Willy Mouchen Code Yamboka. Nezima Kengo. Abraham Lozolo Malongi na Tsikim Talat Sangara ba clip wana. Et puis, Tobo Santé Vieux Ricky Maïka l'homme sage. Quel est tombeau na kata Belgique. Na mikili ya poto Vanessa Ness, maison casse au carré. Oscar Boka sa big master jeune boss millionnaire, on a mbaki emono vivant. Yépe kitoko. Et puis, na bo santé béni qu'on a mata di femme sociale, Rigan qu'on a soudaf. Et na Moisine Christelle, na pisse Wambote na Soudaf Skabazali, Céleste un concours les banquiers, Brice Ngolo patron, et puis na bo santé famille concours mon numéro on est à plus de 43 89 54 85 245 sur Benga Nazawana. En tout cas, merci beaucoup Hervé Borsalino. Ok, merci beaucoup Naroti Gulo plateau Tika Noroyemba, on a apprécié la clôture émission. Merci beaucoup à chers internautes pour l'andi biso abonné na biso. Bon s'abonner massivement dans Jodel Tsouaïkwa TV, la chaîne des familles, une chaîne éducative. C'est votre humble serviteur Bo Alubanga garçon capable moi na gitambo ya tongo. Pour la critique, remarque, conseil, numéro dans les affichés, na c'est Bobenga na disponible. Bon s'abonner na page Facebook na ngai. Peut-être que na WhatsApp rose lien mais na Facebook déjà lien contacter kala. Avant de finir, na pesimbo te na monsieur Bob Boyi quoi. La maman Jodel Tsouaïkwa, la patronne, Vivienne Dersonama et mon ami de tous les temps Salomon Boyo, le leader, avec son grand frère futur honorable Trésor David Fayoulou, Banagitambo Tozozela. Jonathan Moukaya depuis Londres, mon ami, je te salue, je te soutiens à Rangaï. Nabo Sentebino Noso. Abonnez na biso tout, na PCP Bino Mbote, tout coutana, à la prochaine. Bon s'abonner massivement. Merci Hervé Borsalino. Natigelo plateau, au sein de la biso a capella. Bolinga kakolinga turemada na samwe sepona lingaki turemada bandoke na la vie na ngai commence lokola moto balensi pozo nako azela kaseliwa ndenge susi absence na yo elutinga motema ekomo boma ngai moto bengaka maya miso na ngai esali balabala na matama na ngai ezo sopana lokola chita loka ya dadi na motema seko pela bapabe balingaki banaka nzoke zonsenga se présence motonga na linge epana na yo zalaki medikamanga moto ya bokono ngai kolite buya na samwe pona likamo zabola salinga nakoki te mbamba bolingo zabolo likambo yo salinga mama etikali elembo na motema nanga bayeyayoye baboyinga na yo tolove bamotema stratégie ya yekari yanga na yo make kobomba yo nalwanda na kale badonge kaka mpona mona yo te chérie, bolingo comme troublé, pour bango ba sepela, chérie, check. Kota, s'abonner na yo ya. Kota na Jodel Tsouaïkwa TV. Kota ko sepela, kota na Jodel Tsouaïkwa TV. Kota ko mona